Willy wanyi. Willy wanyi washinga yanyi mema kona nanga. Njila umawulo kai. Njila mwanda Willy wanyi. Ninjowa Willy wanyi. Kaza duwayi. Vitabe balu wachiza duwayi. Baike bazali koloba liwa ya Willy Ngoma, porte-parole militaire ya FC 123 ezali karma. Oui, ba Congolais ba kufi baike na este ya mboka na biso, que ça soit côté ya gouvernement ou côté ya FC. Est-ce que liwa ya Willy Ngoma ezali signaux fort pour la fin ya guerre oyo? Est-ce que liwa ya Willy Ngoma peut apporter quelque chose? Ça joue quel rôle? Ça a joué quel rôle pour la guerre aux opposés entre Homme 23, AFC na FRDC. On va essayer d'analyser awa na émission Oyo ya biso ya lelo. Est-ce que Willy Ngoma est réellement mort? Oui, je sais que partout, toutes les chaînes de télévision en ont parlé, de quoi réseaux sociaux lobby. Mais on va essayer de faire une petite analyse awa. On ne dit pas que notre analyse sur ça, awa est parfait, mais ça pourra peut-être que fungola yo misu par rapport à makambo oyo le kaka na monde entier. On va parler awa na émission ya lelo. Kaka na émission lelo ya toko sola makambo oyo et komela kibongo to e komeli notre confrère David Mumbele. Est-ce que David Mumbele alingi akoya na situation oyo notre aîné et confrère Tonton Jack akoya kinango a balaki mwasi na bana 6 a kolisi bana, mais à la fin de compte bana wana boali kofinga ye influence ya mama na bango. Est-ce qu'il faudra continuer ya kobala mwasi oyo azana bana ebele lokola 2, 3, 4, 5, 6, on ne sait pas. Est-ce que on ne sait pas, vous allez suivre ce qui s'est passé na David Mumbele, notre confrère Brandengo Awa, na émission ya Lelo. Il existe des hommes très calmes et compréhensibles. Ils ne te surveillent pas et ne fouillent pas dans tes affaires. Pour cet homme, ton passé ne l'intéresse pas. Il t'aime pour ce que tu es aujourd'hui. Il ne te pose pas 1000 questions. S'il t'a demandé une chose une fois pour être rassuré, il ne revient plus jamais dessus. Il est disponible pour toi, mais il ne t'étouffe pas. À côté des problèmes des autres couples, ta relation semble très simple et paisible. Ne crois pas qu'il est naïf. Il voit tout et il comprend tout, même s'il ne dit rien. Tout ce qu'il demande, c'est la fidélité. Il veut que tu sois honnête avec lui, même pour des petites choses qui ne semblent pas graves. Attention à ne pas briser son cœur. Cet homme est très patient, mais s'il découvre que tu lui caches quelque chose ou que tu lui mens, il ne pardonnera pas. S'il décide de partir à cause d'un mensonge, il ne reviendra jamais en arrière. Si tu l'aimes vraiment, reste fidèle et ne lui cache rien. Sa confiance est un cadeau magnifique, ne la gâche pas. Avec lui, la vérité est la meilleure preuve d'amour. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondi makena kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote Nabino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisikani ostubozwami. Merci Nabino na confiance et fidélité. Vous allez continuer à faire ce programme Oyo Radio Lokole masolo et pas wapi chaque fois toujours kutana toujours solo la makambu Oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu Oyo to lobaka lingala ngai babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek soki bali boso omona biso to senga kana yo ya o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina cloche à notification pour na yo o rataka ba
programme na bisote landa biso lisusu na deuxième chaîne ya biso et pas wapi okobeta Afrique Masolo télévision au s'abonner pe kuna voilà évidemment na TikTok olanda biso pe na niveau ya TikTok awa toye ko kumela mingi te na deuxième session oyo ça tire de partout. Chaque jour na communauté na biso makambo ezanga kate et bato oyo ba yebani o basi basali mwa kombo soki ata mwa kokoso muke salami et comme c'est comme si ba bomi mutu c'est comme si bato ya réseaux sociaux c'est comme si bato o ba yebani sur tout le plan joueur journaliste animateur mutu nyonso o ali célébrité soki azima kokoso et comme sur la toile. Tolo banini, oui, c'est vrai. Bat oyo, ba yebani, parce que la vie privée, n'a habité surtout na avenue, na avenue oyo, en fait, na nouveau venu. Il y a une nouvelle technologie. Et avec les réseaux sociaux, batou ba ko luka makambulo qui information ba di ko circuler à la seconde. Les kambo salami na 10h juste à 10h30 secondes déjà pour qu'il mobiba et yebi. Au moins la communication est commis plus vite que ndenge salaki liboso miko eleki ya ba confrère ben ba problème ba confrère belé ba yi problème confrère mo des problèmes moi sinaye dolanda ki yango et sili moi je ne sont pas bisto ko tra vraiment na ba détail na ba polémique mingi te mais to nga ko sala mo analyse oyo e ko constructif voilà pour na ko sunga bandeko ba ko ina ko zo ka ndeko na te les chouchous de tous les mamans n'a besoin exemple a été mais n'a besoin beaucoup plus exemple il y a tonton Jaco qui problème moi sinaye et pesa qui bilinga maman na biso ngalasi il explique qui comment est-ce que aloba le kamwana cœur ouvert a bomba yango mutu mo ba te meabi abala moi sinaye moi si azalaki na bana 6 azui aboko libana wana atangisi bango classe bana baketi na université na frère na ye abana ekufusana surtout wana bana bakobi batu et tant ba ko kabwana mama na bango à la longue bana ba se permettre ba finga esala qui est pas si ya kusakarate babaka. D'ailleurs, c'est ça même objectif il y a émission o esika de quoi yo okoyate esika open de quoi longaki o sala nini olonga après tonton Jaco de komona c'est comme si confrère nabiso David Mumbele azoko landa na lignée wana alingaka landa na lignée wana et pas ya piwa abi akutaki na mwasi na Belgique mwasi yango azana bana 4 alingaka quand même azwa ndengwana mais eloko aboyi ezalaki mutu makasi ya eloko oyo eboyi saka mobali mwasi ezalaka beauté te ezalaka kolamba te soko ebi kolamba te mobali akolakisa yo soko ebi kolata te mobali akolakisa ode balataka eloko oyo mibali balingaka ta na vie mobali nyonso tu ezalaka liboso impolitesse. Une femme qui est très impolie, une femme qui ne sait pas comment respecter son partenaire, et ça l'a difficile, mariage joint, relation, et qui est musique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé na David Mumbele, na entre parenthèses, fiancé na Nicolas Baté, bon, on a vu comment est-ce que David Mumbele a expliqué, et l'oko nini oyo, et comme la qui est ensemble, biso na bino. Suivez. Hein? Oui. D'abord, naotikela yo tamingi te opposé nga mituna. Donc ça veut dire que c'est ça yo ba réponse ezala yanga mais ko zonga tamingi. Oui, naza na place moko. Oui, naza na place moko naza un peu coincé. Naza na besoin muta intervenir te parce que na yo to landa grande sœur ya madame nanga. Ya ex nanga. Donc ex nanga wana grande sœur na ye ou to lega. Tandis que pas même 3 semaines ou 4 semaines nazala ba message na nyonso oto bana solo na ye oya solo punanga to solo biso mibale na ye mais komona na ba respect oyo nga salaki nango no ya salaki nango faire nga dernière fois komona na nga de na suka mutaito lo bawana grande sœur ya ex wana amon to mona de quand to mona dernière fois ezaki na concert à Bilabel na Bruxelles voilà les explique comment kamoko eza clair op ezali juste lukuta na kati ezalate mensonge ezana kati te so moninga mona yeboye po ezalate to yo kaki to mona ki oso comprendre siko boyo ka vex oui normal moi si o bino boso lo bawana moi ça nazala kana Bruxelles ngala za kana Paris faut comparer le au moins ça dembo ka différent
Ce qui moi si azalaka na Belgique na ndaku na ye, c'est que yo pozalaka na ndaku na yo na Paris. Ça veut dire ce qui yo ke week-end, ça veut dire ndenge pe yepe week-end ayaka epa na yo awa na Paris. Voilà. Moi so bozo lo bawana, elo kezo choqué bangu, mais na limbisi bangu, elo kezo choqué bangu makasi na famille na zanine. Na tan auto zo solo la biloko ya libala nyonso. Biloko ya libala. Oui. Ezali pas ya camarade na ye Sandra oyo yani azoluba. On a dit que déjà David a somi déjà biloko nyonso libala. Na raconté histoire moko amuke. Na tanza na Congo kala mingi entre octobre ou bien novembre. Ngai muna si déplacer ki ba photo ezali. Ya ngai na ya mama na ye na ya famille na ye na ya batu nyonso. Témoin na biso ya libala ezalaki Israël Mutombo. Ye mutazaki ba photo ezali soko lingi na tindeli biloko nyonso mutazoki maloba makamu ezali Israël Mutombo makamu nyonso ye mutazaki témoin ya libala makamu nyonso. OK, c'est bon. Na organiser na programme na ngai na bi bon lokwa na yekini boyena na cadre musala na zonga boyite na tika la mwana batu wana na pesa quelque chose na famille na ye o ba benga ko se présenter na tiembongo na enveloppe to keto monani ba photo ezali ba preuve ezali biloko nyonso ezali na moni famille na ye to kutani bon na obala mwana bino na poto mwana wana obala wana to yebane pas même 5 mois ezaka moi si au moni eka ke bon te na boucher souté na tika la awa pas même 5 mois. Pas même profil, pas même nini. 5 mois. Oui. Si mbongo na famille na ye. Na tant auto solo la famille ne bazaki na enveloppe nanga. Bazana ngo. Na silisi wana na zongi poto. Retour nanga na poto. Na yebisi bien nga na bise na bi. Omoni na zaboy. Na kita na pare pa nanga. Na witi voyage. Il faut na ke mona ye. To kutani na ye. Na yebisi na bi. Omoni na zaboy. Il faut na silisa makambo na yo avant avril. Avant moye bima. Il faut na silisa makambo bala yo. Musala ya TV et ezwanga mutu trop na ça trop stressé na batournage ba émission alors côté couple na okipa o mingité na tant auto solo là na za na besoin na sisa makamu na yo ya libala nyonso lokwa famille no déjà ba yebinga enveloppe ke na famille na yo na so bunda kala mingité na sisa makamu wana pas même une semaine na bise na bi soki na tini mbongo yebi bato Afrique ne wa fonctionnaka soko tini mbongo na ndenge na famille ke bo somba liste na liste na ko tini lo liste libala batini liste moko eza tellement moulai côté ya papa. Côté à papa na bango liste moulayi pesa boy biloko leki tellement belé na dot 1500 na bi OK à part liste 1500 toke kota maman biloko belé na dot soki 1800 so 1700 na otala ngo eza na kati ya papier na tout les questions moko ngabi yusuba okanta ba la mwana moko ya vierge ou bien moi si moi botate comment ba senga ba biloko belé bo ko to bataki na ntaba na kati. Non, c'est qu'un gars qui bolingo ça bouché. Des factures. Côté à papa, bah paye 6 factures. Bah commis biloko bah toi son bah kanalibala. Na scène ngo bah tiens d'autres 1500 ou 1700. On a dit d'abord biloko na son mesé belé. Tous les deux côtés bah pesi bah tiens bambongo. Côté tous les deux bah tiens koto bah tiens. Bah tiens liste bah tiens. Na dit OK c'est pas grave. Non si ça n'y a sur liste wana. Na tout nié. Qui na tini mbongo na côté à famille nanga et quoi ça me super. Bako touche mbongo bako lia bako sala boy na sala ndenge nini so da pesi ba master na ngai ba biro na ngai kini ba ona tika ba na makamla biso musique na makamla mususu ba sala ba kusu mususu donc na temps oyo na lingi pesa ngai mutu moko ya confiance ya famille na ya yo oyo ya koki ko so bila biso ba liste ya biloko nyonso ya libala oyo ba sekita na zwi mbongo na tindi biro na ngai ya kini akeko remettre pa ya camarade na ye azaka soki na pigeon so na ipen so wapi camarade na bani ba achat au moins na tante solo là maman loko libala nanu ba récupérer te c'est pas ya camarade na ye Chanel sala demande bongo komata o senga numéro de sala demande komata non discuter te na solo ka muki après na ça occupé ouais na ça besoin de explication vite fait pour na bateau tout ba lo ba n'importe quoi na on se comprendre camarade na a fait de biloko libala assiste ko soma biloko libala côté à papa et sili côté à maman et sili biloko nyonso basengaki esili ndeto olo baboye na koki kopesa numéro ya téléphone benga biloko nyonso esili etikali kaka dots na nini nga bité et pour ça en avril mali lekita pour nga nga sa bilo ba cérémonie moi mali lekiti bato baza l'aise makamutu c'est bon na ke voyage à Maroc na ke cadre musala na ke na coupe d'Afrique na silisi retour grippe akune betinga makasi retour en ozonga na komi wana eloko ebomiye maloba mabe na monoko moi sina no balité mais azo fonctionner lokola akozala impoli plus tard na ndaku na yo alors nga na mitali to discuter na ye malobe bimi ya mabe belé na kati na ko meti solo ya mutuka
mutuka moko ngana kuye na mutuka moko ezali entre 4 ou 5 ou 6 places yakala na tuna somela mutuka abi papa ya bana o mutasomba mende ayaka abuka ba porte abuka ka ba clé asala ka bobo da minute oyo na ketikela nango epa ya bandibu baso ngiselanga quelque chose na Bruxelles apengana kanisa mbongo na luka na soma mutuka na mususu die mantan parler na komo ya nzambe ane bandi sikana modi carrière na ngana mata avion ko yata na mapata na tekisa ye mutuka te soma mutuka ngaza ki marque nini parce que obeza yakala eza marque moko neti familia ba camions neti ya famille o etamola ka batu 6 7 boko ta moneti famille eza voiture de luxe eza voiture ka normal mutuka moneti ya famille o me ma familia makamutu na yebi donc siko mutuka mo mutasomba ki yango ex na e papa bana ne mutasombele ba futa mbongo crédit ndambu basomi kashite mutuka wana soki nga na mata na mutuka wana na modi carrière na nga na mataka avion sona mati ebele na mutuka na mati 2 fois na concert à Kofi Olomide pona ke kere ba bien na pesa yo serre oyo awiti ko loba sikoyo ba concert nyonso ya poto oui parce que ça grande serre na ye na continue ba message na ye na dernière minute ngam na pesa ki rapport ngabi atindi na ye na ya na leki na ye mutatindi ya biye benga ngai David asiliki makasi David aboyi abili ba les a shooté David ake Paris na salaki a 2 jours de pas na 3e jour na ke Paris parce que na ko tala ye uti voyage ya Maroc na bise na bi ndengo so na ngai bo o la kisinga ndengo ko sa na ndako libala ça veut dire ngala ko bala mwasi ya boyiti avantage nini c'est pas na yo ozana plus de 40 au leki de 40 ans na 40 ans ozobota te na 6 mois to sali na muko moto ebisinga ko boti oboti na nute yebisanga na obala mwasi moko abota te na supporter yango na ndimi yango ke obota te vanda wana ozana 4 bana na poto deuxièmement oui parce que vous déjà na 4 bana ça veut dire que voilà mais yebisa la même pour intervenir na nute mama yo kanga na bien oui na kuti na 4 bana à part que kuto na 4 bana na supporter na ngai bana na bazala kananga ba yebinga makamu tutu na kipa bango OK c'est bon tofani mboka moko tengana za na Paris za na Bruxelles yo ya ka weekend oza libre salité oya ngape jour ngape na salité na libre na koya 2 jours 3 jours na zongi ce conseil moko ezali la webso ya ka boy faut fatisa obeta ya ofa na koto 2 jours 3 jours ke conseil ya ka mozi mbi ya kobeta donc atambola kananga na faire na ye oyo tobenga siko makamone komi ser na ye abenginga abisinga na to sola petit senanga asiskize na makambo ya sali po yazo reconnaître mabe ya sali esili na ebisi bien ke kana bité na ndenge asololi na ngai ba langage yozo bimisa ya impoli en face na ngai soki na fane ndako moko e simbati donc ndenge zali wana na ndimi libala ekufa soki bolingo so biloko libala bozwa na bino ofeli so bolobi bozo nsango bato bakabana bango ngai mutu na lobi libala ekufa te na za ba preuve serre na pas même 2 semaines serre no monde aso na ba respect ayebi ke David mutana bala mwana oyo OK c'est bon eleki na ngo d'abord na pesa explication bien mutu kana ebité deuxièmement azote kanda kuna mobali na yeba soki ya crédit na Belgique pona ni ba te kanda po mobali wana bi ke zongi selanga quelque chose nanga na chaki poto so ndaku mbongo ya crédit David a wapi na kati David a rien na fona kati makambo wana ngai na yezaka ke mwasi makaki nga respect ba makambo ya salaki na sepelaki na ngote d'accord lo banyoso te na kovi okoma na dimension te ngabi oh mwono mutamemanga poto te mwono mutapesanga mukanda poto te mwono mutalesa kanga te mwono mutapesanga succès na kombo te mwono mutalakisanga batu te ngakutu mundao lakisa e batu en tout cas nenga kena nga boye nzambe mutalakisinga ke na kobala ye lisusu te ngam na retirer bakolu na lobi na obi ke nanu ba retirer biloko libala te eza epa ya camarade na yi na pesi yo bien référence bakamutu wana na tokinano tokena na par wana de ndenga salaka aide soignante wana yebisanga mbongo nino ya opesa nga po nga salaka nga sala makamunga na sala ko ba nyonso bayibike David des télévision yebisanga mbongo nino ya koki ko pesa ngai na aide soignante ndenga salaka wana non opesa ngai te so ya pesa 500 infirmière ya aide soignante OK voilà on se comprend donc ça veut dire que na kati wana eloko bino bo comprendre te na limbisi na batu mingi na moni na ba commentaire wana escroc ba fingi mama papa afo benga mutu escroc faut tout nanan oyoka j'espère ndena expliquer bo comprendre bien ezali problème ya David aboyi libala siko na misongi mutu oh mwana na nya bala e azana plus de 40 ans deuxièmement mwana oyo abota déjà ça derrière na 4 bana mais on dit mayango nanko nazo ndi mayango nanko bon comment mwana oyo na baliete aso sala ba comportement ya boy tuna yé na mwasi yango na ebike yaya na akotinda aya o mata tuna yé na loba ke depuis bobeba na kina David déjà atindi combien de personnes ba benga yo ezalaka so bobeba ni mwasi na mobali j'espère so bobeba ni bo sandeni moko atina mutu o azo senti ke asabu malese asabu make ye mutu asale mabe atina batu babondela ye d'abord na bato ya tindi ya ba biro na ngai na ba poche na ngai na ba vie na ba petit ba komi de ata 11
Mutu ya suka o batindi o alingaza la tema libala ezali frère Patrice. Na moi si maman Esther. Natinda combien de fois frère Patrice Kamoko oyo Patrice Moko ngam na présenter hier na bise que oh madame na ngai mutu na kobala. Na soki on sérieux maman. Na bise yem na bala frère Patrice muta chaka biso na babondeli yem ta prier ka yem ta za témoin yem mutu ti ba avril a luka azala makambutu. Frère Patrice atindi nga fois plusieurs fois. David premier ministre zo le kananda ko mais maman zo reconnaître ba be moko ya salio. Frère Patrice a mosali nzambe so na oloba en tout cas nzambe amodi ngai frère Patrice atuni ngai atinenga force nasala ba force David ndeye nini mama so reconnaître mabe mo asali mabe nini ngo ya sali oyo kanyi mutema makasi boy ngam na répondre ngabi papa la foi patienter pardon na matsayo poto yo kayo mais patienter bébé yo kanga na bi bien na bi se na bi en tout cas papa nazo mutema ngazo supporter ko liberté na préférer na za na kimia aneza ne bandeli na préférer na za na kimia atini deuxième force troisième force si fait partie de tika na biso en relation normale ngane mutu na zo bon makamu ya soni ezali ke komona ser na ye nde na pesa ke ba respect aza mukolo ya moi si na yo madame na yo so ya ex na yo faut pesa ba respect ya ko tia kombo ya David ser tango mona ngana ya ka Belgique wana combien de fois oya na hôtel place ngana sali o mona ki confie ye na bini na o combien de fois yo ko so ba billet à concert na hôtel o est-ce que ezaki na ko ya leki na yo te o kuta no dans le sens que makamunyo so ebetami wana batu faut ba retenir eloko moko na kina besoin na lobate mais ba masanga ba bi ya il faut expliquer biso ebio na makamwana te makamambongo eza na kati makambi ya plateau sikoyo parce que makambi ya plateau ça apparemment Bakali a joué que sika na yo Prince Bakali avec beaucoup de respect de Bakali Prince Bakali a joué que sika na yo sikoyo grande sœur a expliqué que kotia kombo ya batu na kati te en fait les premiers années ngai natikaki to kamona kina ndeko to bana sala musala ensemble tu vois na moi tante moko esimba kité bon na préféra ki nga préféra na zongi sa bakoni sima na zongi sima na sala na ngai o eza a privé donc o etika les anda ko société na travailler eza ko entreprise mo sala déjà otika déjà ba évoluer ka pe na ndenge na bango makambutu bazwa ikel bazwa mutu eza rien à voir avec moi nga na métier na préféra ki na kino sala makamu na ngai yanga moko eza lokola yo ki ko sala projet na yo bon na te fongola société na ngai yanga moko moi si na yo aye na 10 000 té 5 000 té 8 000 té 9 000 té aye na 500 300 400 atena kata entreprise na yo potia au point nenge pe yo ebisa ke kendo ko sala manzaka ou bien sala suki salabo mabeza place ni nazana mbongo na bango te nazana nyongo te nazana nini te batika ko salir ngai donc ngai nazaka bomo na makambo ezaka mulai to mona mbamoko na mimia na justice parce que na linga ba bêtise pe mena ngati na memi on la justice to se tout fait na la police ba mo mebele likamwe ezaki likamwa libala conseil na repesa et même mobali ya sika so zo yoka ngai ou bien c'est na zo yoka conseil na repesa soki ozu mobali ya sika ou bien ozana mobali lukoza na respect maximum de respect surtout na mutu alinga bala yo faut na maximum de respect leki na bango ayebi koloba te leki na bango azama loba mabe leki na bango alobi asali makamu moko oyo déranger même nga moko propre aye Paris na préféré la changer ndako na nko aye Paris aye na butu na 22h ayebi ka okuta nga na ndako wana na préféré que kende clé tikali place boy la lobi na tongo zonga Belgique na besoin na oti ngale mutu la longwe na vina ye escolo moko eza na katité yo muto boye ngai nde mutu na zongi sikoni sima otindi 11 personnes babenga ngai 11 personnes babenga nga babondela nga kete en tout cas bozonga na bosala boyite loko oyo déjà kende ki bien makamutu ngala bina oyo asali ngai likamo eza mashoka makasi eza batu musu ba supportaka injure eza batu musu ba supportaka makamo mais eza batu musu otala ba paramètres na o nani Nathalie ba cadre tout yebisa ngai Nathalie ko ba injure na ki ya ba manque de respect na manque de respect déjà soki okomi ko lakisa ngai ke moi si dazo yebisa OK bon ngai tato boyani je m'en fous na sala CDI na ngai na okeluka de misala moi je m'en fous papa bana kutu de na boya ye e boko siko yongu tutobota na le côté eza de lourd pour na yo na vrai mobile faut longwa déjà na moko na kilo pa na yo soki déjà lobi bien papa ya bana na nga na boya ye tozala kati bongo siko yongu tutoboti note le côté na CDI na ngai na sana ni na nga ça veut dire moi ça doit fonctionner qui moi cité a fonctionner na orgueil na matériel OK nga no ye pa na matériel te on se comprend na ko luka mutane pa na été na ko luka loko moko te d'abord tout ça na calcul nga lo tika pari pour que fa na Belgique nga vraiment na tiki ma Paris na tiki na ba actualité na zana ngo makamutu ya TV na biso tamola kana Paris na ke fa na Belgique non donc ça veut dire ba to ba retenir na live na nini
Donc yonga ke bala ya après yenda lando sur Paris. Bien sûr yem ta Hollande nga na Hollande ete moi si mutalanda mubali mutalanda moi cité nga na sala ba elongi ya ba shigolo te okikota libala nga na elongi wana te. Moi je suis un soldat. Si on a comme émission za Greco ezali Greco ya solo. Ça veut dire mbila soda. Donc ça veut dire la limbisi na ba tout même yo moko na yoka ki na balanga cha moi mabe moi mingi David boye. Non. Explication ezali parce que David eloko moko na tika aussi koyo. Na tika lata 2 minutes pour na occuper na batu. Retenir eloko moko ezaka ke balinga babala mwana mwasi wana na temps ya kobala mwana mwasi wana zakina maloba mabe vers mobali abangi ke na kobala ndenge nini ne debi na no bandi boy. Ça veut dire que ekosala lu sokoti na ndako tani se biso saka musala ya stress biso saka musala ba finga biso mikonyoso bakumisaka biso mikonyoso le même mutato fingo na live sokuta na nzela kanina yo photo yo na episode linga be mission na yo kaka yo na mutu moko. Ça veut dire que pose moi c'est faux moi si moi za poser na esprit. Deuxièmement na soki David ayaki na ndenge ya escroc pa na yo ozana nini o David ako escroc yo ozana nini ozana le côté na Congo ozana le côté ozana le côté ozaka mona poto normal net finyo sa poto avec beaucoup de respect. Est-ce que David ayaki po avant d'appeler les pa na yo bien ayaki po bala yo na tant oso na biloko libala eza ou ezate ezali facture eze pas David ou ezate ezali. Est-ce que biloko libala eze pas nani eze pas camarade bo basala malamu ondeni balimba bala au plus de 40 ans na 4 bana. Est-ce que vous avez sonné? Sonné na ndako na nga obotite. Nana besoin ta mwana moko. Obotite. Yebsanga. Yo ta bana na o. Moi si nyoso abota, ceux qui abotite, ba maman alimbisanga so abotite na libala na sika abona honnête normal. Mais ya ba passer ça la mobilité ke ndeni na bali moi soyo abotati. Na pesi yo ba témoignage ya bato minene. Na tangeli yo Israël Mutombo po ba ke yemutaki parler libala, ba photo ba preuve ezali. Zwa comme WhatsApp zwa TikTok nanga o tindela ngai message tinanga limeo na WhatsApp na zo tindelo ba photo nyo so libala na tindeli yo ba photo nyo so libala na nini yo na zela na suivre yo na zo tindela yo ba photo nyo so libala na famille na yi azaki mwasi ya makangu te na suivre na nini nanga o azaki mwasi ya makangu te balinga ki babala yi eza erreur ya sali aucun erreur wana conseil na opesa yo moni pressé yango le memi etina ba live oyo omoni pressé yango le mutememi etina dimanche oyo. Donc, ce qui a zalaki moi si amaye le conseil n'a pas ça y. Batika kata 6 mois eleki. 6 mois, ata 7 mois, ata une année. Yebaka ke so dans souci mutu wana, o retourne kata na message. Ah, oboyanga pe ya solo. Muta omona, mais yo okebo mabe, ozongi bo mabe, ozoluka nini. Banga bazo likangu te, banga babala na 40 ans, plus que 40 ans. Banga babala. Na tanto biloko libala na besoin répondre nga biloko libala wana eza pas camarade nae nazwa nati ndabaki ne kozwa ngona famille na ngala ba master na ngai c'est mariage tango botomba ki biloko libala bo fixa ki déjà date ya mariage tango lo bo somba keza kwa yepa contribuer ki lisusu loba ke tango bon non na sens pas balobela ke loba tango somba ki biloko libala ouais loba le sa kota mobali mpe somba on baloba ka bo somba ki mais za kota somba ki biloko je sais pas muninga na ye. Donc, juste banda to boyana ti le fond mon maîtrise na nango. Ah, te Dieu merci. Tala depuis to boyana ti le lo. Nana. Et ça l'est déjà combien de temps? Là, et ce qui est quand. Et ce qui est après kaka kala mingi te awa. Biloko nyoso eza kuna na tiki jamais continue na bato boke no récupérer biloko wana. Non. Mais David est que combien de temps? 3 mois, 6 mois déjà depuis. Non, 6 mois c'est belé. Non, et comme ça va 2 mois et demi 3 mois. Ah donc ça fait 2 mois et demi, 3 mois oyo boyé. Oyo préféré pour nous que non au bala était par rapport à comportement na yi. Ouais. C'est ça. Ma question posez-moi vite fait pour moi parce qu'il faut savoir que David nga maman on est là na sala musana nga kitoko je reçois na recevoir batebele. C'est vrai que des fois je fais mes lives, il y a des lives très chauds, il y a des lives un peu calmes, c'est normal, ça dépend à sujet. Parce qu'il faut qu'on ait tant à Mathis, sa grande sœur, elle a confiance en moi. Yango a l'obité. Maman, on est là, ça, moussa, ne kitoko. Na fungola, maman, on est là, makambo, biso, to kutami nango. Tant à bani ko fungola, biso, précisément vers qui? Vers David Mombele. Maman, Nabia. Tous sont étonnés. David Mombele vient ici. Omoni, tant nyos la limbi sakaye, moto, atinda kangana limbi setaka sero aito le kawana. Asali mabe moko boye nabi, ana, c'est pas de loko, salite pas amuta, agafa mingi. Ban na tikiye oka ser kaka ser omoni wana nazana ba biloko ne tout ba biloko to atindelanga David pardon limbisa ye papa limbisa ye na c'est ser tout le temps on senga bo limbisi na limbisa rande kona yo
mais yambalo yo en tout cas limbi sapenga na ko limbi c'était la lina sa la vie na kimia na ko limbi sa ndeko na oti oso comprendre yango no moni live ndenga zo loba ona na la ndenga loba na ina se wana taba masana ba bisinga kota na koti mageto akina batu na koti na biya to changa matoi awa na so ka faso zo loba ona un peu de respect azana moi ba respect parce que ayebi ba valeur que muto azaboy mama e ko za te traiter na vandika abo na kezo fait papis na koti na makamnanga et cause à la beauté la parce que nga pena kofo na koyoka yepe parce que akomela kinga yawa ezanga mama on est là la femme de la foi zelo komata parce que na koyoka yepe pona senga ki ndeko na nga mwasi abenga petite sœur na ya localisé na yoka pe version ya part na yepe nga isikoyo nde na otika yo boye oui na kotika numéro na nga otindela nga biloko nde na otika yo boye na kotika ko mata keke so na ba fan nanga na batu balinga kanga na batu balinga ngate j'espère na ba fimo ya mayele na ba garçon mayele o ba na live na yo ba comprendre d'explication za clair ezala yo kasi David na yo ki yo na comprendre donc nenga na pesi explication claire boye na ko mata ka lisusu te na lingi lisusu te na mata lisusu na ko mata te mutu pa otinda nga lisusu te pour na pesi explication A à Z donc otuni ba mituna na répondre yo oyebi problème ni to boyani donc mutu muso ko kanisa na mati pour oui expliquer nga ye cause ya kokabwana bino et tout mutu muso ko kanisa ke okosaki ye osuye ba mbongo obimi oke soki azali mutu asambelaka oui azana famille azana tse moyoyo alambaka liaka mungwa asokolaka mai abimisanga na makambo mibale ça veut dire makambo oteka ndako na ye David ana katite rien à voir na kata makambo na ye basoteka po bakabona mbongo na mobali na ye papa ex papa bana na ye wana un deuxième place mutukane ezali ekenda ye mutayebi oso comprendre na de makambo na linga bimisanga ye donc na temps auto en tout cas na manqué yo respecter na manqué ba fan na respecter na manqué respecter na ye kaka yiki mapona il faut que na obanga te na otala o monique na ye polo nini o tenga pression te obe o lookinga te na ye pona il faut que na obanga te makambo olo ba wana eza makambo moko ya bien te na carrière ya mutu na sana bato batala nga presque partout donc na lingi lisusu te komo nanga ebetama soki boko matana ye atia komo nanga na kati te atia komo nanga te abeta masomo nanga te aloba makamna boso makamna bino merci ma sœur nanga après David moi David yo avant kita moi premièrement na uti kolobango bien honoré malobananga pourquoi na sens que tant on a sengi demande na bien David aya awa toyo kae parce que ceux qui pour la naki live na ngate ongoko yo kanga pété parce que au détail ngoyo moko ke ozaki na se ozo yo ka ozolanda voilà après faut savoir que David maman on est là il a pas de problème c'est juste que maman on est là ça que mission na kitoko nazana tonne de tonnes ya batu bazaka na confiance na nga comme na privé conseil ni na pesa on se comprend et puis conseil ni na pesa conseil na ko pesa conseil muke na kitanga eloba conseil na pesa yo soki yo ozu role net ya tribunal ne ozo sala wana luka ozala ka juste oyo ka litoi na yo baloba mokonza yo ka litoi matoi mi bale yo kikoto ezali makambo nini David asali nini aiskoke ni nani asali nini po azana famille azana bandeko azana ba fan azana batu o ba otalai dès que yo obanda ki koloba même maloba na yo avant explication nga maloba no ya ki bien te na banala no na se oloba ki belé hein David na lo yo ka David yo o comprendre ce qu'on li camouflage telemi oyebi souci ya ndeko ya mwasi akoya wana ko mata souci ya ndeko ya mwasi ezali nini souci ya ndeko ya mwasi ezali ke ndeko ala obala ngai mais asali nini ngade mutu na sali mabe po yezo reconnaître asali mabe nga no reconnaître nga sali mabe te yende mutu asali mabe natali mutu na bala asali boyi non ce qui na continue ko tena ndako plus grave alors na musana saka e matanga stress makasi ngade mutu na zongi sima osomona na respect na ye na azadi ya mutu salaki na ye azwa petan olambela yo boketi na makambo ko lamba ya kolia ya tuna mutu tunga la vana neme ba bigo na tambo na babike David alia kavumati oh alia ka chanja ka senga kolia mikonyoso David alia kate ngala alia kate so talinga boyi so te biloko bona saka mutu na alia kate na saka nga la petit vumati akumobeta na masolo ko donc ekomi na niveau moko un peu de respect na batu bo mi ko pesa batu mo ba respect aza ser na David donc voilà mais David oui avant kita David avant kita yo kanga au moins ta 2 minutes avant kita David tant bazo expliquer la situation c'est normal David il faut na poser ba question
De la même manière, na yambio, yepe soka mati, yepe na koyoka ye. Oso comprendre, David, biso, to yebindeni to sara misana biso. Na tchaki yo contre les murs, te topona yoka yote, no, yango na saki appel na bi, David, vient. Na yoka yope. Parce que na yoki ndeko mwasi, na koyoka yo. Na senga ki pe leki na emoko pe, aya. Na yebi setango zo kitaboye, localiser leki na yo amata, a expliquer nga pe yemoko, a relater biso, comment ça a été votre relation. Mama benini yo, au salakiye. Je suis juste en train de faire mon boulot, David. Yomoko yebi. Yomoko posa mettre na kacha maramwango. Oso comprendre yaya. En tout cas, ngana tiki yo, na otala nga pe, la final le soupe. Na tiki batutu ba otala yo, na pe si. Oui, parce que explication est claire. Aibi David na makamama bete, aibi David bien vrai noko asolula kana profiter na pesi Christa luko ki poto na poto mbote, masa na nga bien CVV, na pesi mbote place auto la biso. Na boka pe, na profiter na boka ba fond na nga po mo la kana na problème. David yo mo za show Lolinga te baninga za show, aka yo mo mombele. Na bia, sigo tangu ya me, sena me makam na live kuna. Bon sigo yo, ya na yamba pe. Aibi pasi le kina osu poto zonga na. Bon so na bilo mina tongo ke boy yaka na limbiso ponga na boy ngana se boy yaka na limbiso keba ko vivre na mutana 6 ans makami belé. Merci na tiki bino, bye ciao. D'accord, merci beaucoup bébé, ciao ciao, bisous. Wapi ndeko na matisa ye. Wapi na michana munene. La femme de la foi comment na commentaire na matisa yo bébé. Parce que au sein qui na matisayo eza yo. Comment na matisayo toyo kayope? Parce que là, l'ère actuelle toyo ki David. Sko yope fo mata toyo ka version na yo bébé nangai. Femme de la foi tu es où? Wapiye na matisaye. Oui, mère a mata. Femme de la foi, batu bazo zela yo mata wapiye koma ezangai pona matsumba moko. Wapiye na kena na ba commentaire sono na matisa ngai zela. Est-ce que zayo c'est ça le problème? Matisa ngai garota est-ce que zayo femme de la foi? Parce que ya lobaki eza ngai. Zana na matsande koboe anantanda na lukaye parce que alobi eza ngai femme de la foi. Wapiye na lukaye. Wapiye na zomona ete. Wapiye. Femme de la foi, sala demande na matisa yo bébé parce que sinon te biso totika la kana version ya mombele. Totika la kana oyo mombele lobi toyoki pe grande sœur toyoki David mombele parce que c'était David mutazaki na relation na yo. Wapi yo ma chérie toyoka yo. Bien. Bozela na michana munene bozela na michana munene tok na michana munene bozela. Voilà, mesdames, messieurs, je le dis au début de cette émission, est-ce que disparition, il y a Willingoma, est-ce qu'il a échangé quelque chose? Tout le monde m'a dit comme ça, Mélie Champagne, comme ça, Bini, ça va, Roubaya, est-ce que Roubaya, FRDC, malgré le bombardement, on a récupéré Roubaya, tout les accaraments, beaucoup, il y a des rebelles, Batomoki, Oyo, des fois, on ne peut pas se voir la face de la vérité, des fois, la manière comme on a homme 23, le mouvement de libération consommation totale. C'est comme si Kakaba Payande va aller soutenir par le Rwanda. Et là, par exemple, Cornel Nanga. Non, sur la PMB. Cornel Nanga, Azalaka, M23. M23 et Bandaka avant Cornel Nanga. Tant que quand tu as carré minier consort pour que l'élection, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est des missions politiques qui étaient pas après à Kendaki, à Kimaï, comme se doit. Il s'est retrouvé d'abord en Rwanda. Akimana Rwanda et par après à salir AFC M23 à Bengi Batu va se rallier et Malabora comme leader politique il y a M23. Est-ce que c'est difficile de comprendre peut-être que va placer
Colonel Nanga ici va placer, co-placer. Ça c'est pas un problème. Mais bah sur composition, bah congolais, bah comme la tête il y a mouvement yango pour faire voir, c'est comme si ils ont dit mouvement il y a pas congolais. Est-ce que on vrai dire, ils ont dit mouvement il y a pas congolais? Il y a allez-y réfléchir, on appelle nous à piste à mouké, allez-y réfléchir, nous on va pas rentrer dans la polémique on a cassé. Wilingo ba Koufi. Oui, c'est vrai, à Koufi, et Palouga Kendaki, Wilingo Maeko Kende, bah, hypothèse, là, qui est belé, à Koufi, on confirme ici que, bah, chaîne, surtout, et lobby, à Koufi, ton dit, mais, on a Koufi, casse, n'a qu'à rafraîchir, nos mémoires. N'a qu'à rafraîchir, nos mémoires. Et puis, bateau, figure emblématique. Est-ce que vous savez que, qu'on dit à Congo, bah, comme ça, la par-ci, par-là, parce que, le moyen, surtout, pour installer tribunal spécial pour la RDC. On va crime aux autres pour commettre dans la RDC. Qui sera condamné dans le tribunal? Est-ce que, toujours à hypothèse, là, je donne un exemple. Bah, tu es belé, oh, mais si on comprend ma dans la vie, t'as la fait 24 heures chrono, il y a Jack Bauer. 24 heures chrono, il y a Jack Bauer. Bah, occidentaux, bah, décideurs, bah, tu vas avoir des décisions dans le monde pour eux. Ils peuvent t'utiliser pour les Kamumoko, et par après, on te déclare mort, au moment où tu n'es pas mort. Au disparaître dans la nature. Et à Moutou, il y a une rébellion. Quand on a M23 à l'époque, comment il s'appelle? Il se disait Congolais. Ah! Moutou, on a nous. D'ailleurs, Bosco Tanganga, Soko Tanganga, Soba Bosco Tanganga, Moussou Zara Soudan. Oh, Ayaka, le barrage Congolais. Oyo, Tango Yindaka, Akimaka, na Rwanda. Comment il s'appelle encore ce nom-là? Bon, il y a des commandes quoi? Bakenda Wap. Ce qui est on a niveau international. Et ya, Ata Ben Laden, Ben Laden, Azalaka enfant chirab américain, n'est-ce pas? Et après, Ben Laden, tant à se détourner contre l'américain, il y a qui plan la bango machiavélique, parce que ça va, on ne sait pas. Quand ils ont fait la guerre, na Ben Laden, et nous avons annoncé non, Ben Laden a été tué. Est-ce que tout le monde a bébé à Ben Laden? Tu vois, Ben Laden, avec succès, est-ce que Balongo là, il va remplacer va changer identité, on ne sait pas. Naka Oyo, je ne dis pas que Willingoma va changer identité, on ne sait pas. Je vous ai dit ici que le gouvernement congolais dit que Bunda Pona va arracher tribunal spécial pour la RDC. Puisque guerre ya Congo boyebi yango ya ezalina sur tous les plans, batu belé ba dongolo biso ba ikoluka bazwa ba minéraux na biso bazwa nkita ya Congo et ba kosala par tous les moyens na baki yango ba ko ça ba marionnette ba placer ba Congolais na tête wana pour na et apparaître dans monde entier que ce sont les Congolais qui se battent entre eux et surtout l'année na sous coulisse to komona yango ke bapaya nde bali ko bundisa biso na fongola bino biso muki ato sola ka pembe za radio kolia. Mais tant que ba makambo ya pe ko sala boy mais pour na nini ba na ko négocier na Rwanda ceux qui rébellent ouais ils vraiment ba Congolais je ne sais pas est-ce que bazolinga basala jeu oyo musée asalaka ba Rwandais tant komi abaluki ça je ne sais pas est-ce que nous devons compter na M23 comme étant libérateur armée révolutionnaire je ne sais pas mouton azwa yango ndenge na kasna pesi bino a piste e ko faire bino réfléchir biso zaka na ndenge na sosala ba analyse na ndenge na biso ya lokola ba ko senga tribunal spécial pour na crime comme la Congo est-ce que hypothèse ko za la te ba bandi pe ko longola ko éliminer batu muke oyo ba ko za ba témoin gênant dans le tribunal spécial pour la RDC au Salama. Baya ko juger par exemple benga Willingoma aya ko témoigner et vous avez porte-parole M23 du côté militaire. Barwani Willingoma asia kufa. Bobenga kingani asia kufa. Est-ce que ça la cadrante? On ne sait pas. Mais si seulement si oui, Willingoma kufi te bien ça lui perte parce que Willingoma n'est pas n'importe qui. Porte-parole militaire, oui, c'est vrai que ceux qui montent à Koufi, il y a toujours un remplaçant. Est-ce que Moutou a à cause de la capacité ou à Willingoma, il monte à nous, on va pas rentrer dans
détail surtout là, mais je vous dis, quand vous supportez un mouvement, il faut faire très attention. Oui, c'est vrai, le Congo n'est pas aimé par tous ses voisins. Ils sont là pour tout faire pour déstabiliser Mboko Oyabiso, mais tenez bon, le baron chaque fois. Le Congo restera un et indivisible. Alors, vidéo vous sur la toile première fois, parce que jusque-là, l'AFC M23 n'a pas encore déclaré officiellement mort il y a Willy Ngoma. On l'attend dans une ou deux jours, si peut-être pour rapatrier, mais d'autres confrères, il est bel et bien décédé corps na écoute des na Goma et ça na mort dans le minute Oyo. Alors, je vais plutôt résumer Oyo de ce qui s'est passé pendant Makambouya Willy Ngoma et puis nous on vous revient. Suivez. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. Je viens à travers cette vidéo pour annoncer la mort. Il y a colonel Willy Ngoma. Je rends hommage à nos compagnons de la Révolution et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Mes amis, je vous confirme la nouvelle. Depuis 2h41 de Goma, dans un contexte marqué par de lourdes épreuves. Et une reprise des hostilités à Watoroki Penzako Lobayango à haute voix. Na front actuellement combat et Zamakasi. Je me fais le devoir de m'adresser à vous. Et na convoi moko ciblé il y a lobby de ko Willy Ngoma, le colonel Azalaki Nakati et Bazalaki frappé na drone. Il n'est plus. Un convoi de AFC M23 a été attaqué par des drones. Willy Ngoma n'est plus. Leur sacrifice suprême n'est pas vain. Il constitue le ferment de notre lutte. Sultani Makenga est blessé. Et la flamme qui éclaire notre marche vers la liberté. 7 militaires AFC M23 ont été capturés par les Ouazalondo ainsi que les FARDC. Le bilan est très lourd. Je rends hommage à nos compagnons de la Révolution et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Je le disais ici il y a une semaine. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Leur sacrifice suprême n'est pas vain. Il constitue le ferment de notre lutte. Que l'AFC M23 est infiltré au haut niveau. Parce qu'il fallait avoir l'heure, le positionnement. Je me fais le devoir de m'adresser à vous. De ce convoi dans un moment critique comme celui-là. Abonnez-vous à 2KD Télévision, une chaîne dédiée à l'actualité. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. Je vous confirme que le porte-parole du M23, M. Willy, n'est plus de ce monde. Pour d'autres informations, vous l'aurez dans les jours à venir. Communiqué officiel. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars informe l'opinion nationale et internationale des événements tragiques survenus dans la région de Rubaya, au Nord Kivu. Au cours d'une attaque menée contre nos positions, notre porte-parole militaire, Willy Ngoma, est tombé sur le champ d'honneur. Nous saluons son engagement, son sens du devoir et son dévouement à la cause qu'il défendait avec détermination. Nous dénonçons avec fermeté les opérations offensives menées en violation des engagements de cessez-le-feu issus des processus de médiation régionale. Ces actions compromettent les efforts en faveur d'une solution pacifique et durable à la crise. L'AFC M23 réaffirme son attachement à la recherche d'une issue politique au conflit, dans le respect des engagements pris et avec la volonté de préserver la population civile de toute souffrance supplémentaire.
Nous appelons les parties prenantes, nationales et internationales, à assumer leurs responsabilités afin d'éviter une nouvelle escalade et de favoriser un dialogue sincère. Fait à Goma, le 24 février 2026. La coordination de l'AFC M23. République démocratique du Congo, le porte-parole militaire de l'AFC M23, Willy Ngoma, tué près de Rubaya. Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC M23, a trouvé la morto ce mardi 24 février aux environs de la cité de Rubaya, dans le territoire de Mazizi. L'information a été confirmée à Radio France Internationale par un responsable du mouvement rebelle, soutenu par Kigali. Selon plusieurs sources, une attaque menée durant la nuit par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyée par les groupes d'autodéfense dits Wazalando, aurait visé des positions de l'AFC M23 à Rubaya, causant d'importantes pertes dans les rangs rebelles. D'après les informations recueillies, plusieurs officiers du mouvement auraient été tués au cours de cette opération, en plus de Willy Ngoma. Plus d'une dizaine de combattants auraient également été blessés. Parmi les victimes figuraient notamment Erasto Bahati, présenté comme chef de la sécurité du gouverneur de l'AFC, ainsi que l'assistant du colonel Iman Inzens, sans compter d'autres cadres du groupe. Le chef militaire de l'AFC M23, Sultan Makanga, aurait échappé à l'attaque après avoir quitté les lieux peu avant l'assaut. Une frappe ciblée par drone. Selon des sources sécuritaires, Willy Ngoma aurait été atteint lors d'une frappe de drone visant un convoi militaire dans la région de Rubaya, à l'est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du mouvement n'aurait pas survécu au bombardement. L'accord de Washington met-il l'AFC M23 sous pression? Depuis le retrait de l'AFC M23 du Vira, les FARC ont intensifié leurs opérations sur le terrain. Cette dynamique militaire suscite des tensions au sein de la coalition politico-militaire. Ces derniers jours, le mouvement a publié plusieurs communiqués dénonçant ce qu'il considère comme une violation du cessez-le-feu issu de la médiation angolaise. De son côté, Bertrand Bissimois, président du M23 et coordinateur adjoint de l'Alliance Fleuve Congo, a déclaré que depuis la signature à Washington d'accords économiques liés aux minerais, le régime de Kinshasa est devenu très arrogant. Il accuse les autorités de ne pas respecter le processus de paix et évoque des actes contraires au cessez-le-feu. Appel à la responsabilité et au dialogue. Face à l'escalade des tensions, il est essentiel que les deux camps privilégient la retenue et la voie diplomatique. À la rébellion, respecter les engagements pris dans le cadre des médiations régionales et éviter toute action susceptible d'aggraver la souffrance des populations civiles. À l'armée congolaise, poursuivre la défense de l'intégrité territoriale dans le strict respect du droit international humanitaire et de la protection des civils. La priorité devrait rester la stabilité du Nord Kivu et la sécurité des habitants, qui paient le prix le plus lourd dans ce conflit. Les amis, l'heure est grave. Comme vous avez choisi le chemin de la force, je vais l'emprunter aussi. Je viens avec l'histoire du général John Tshibangou. John Tshibangou est arrêté pour haute trahison. Dans les deux cas de figure, que ce soit le sens propre, le sens figuré, ça ne tient pas sa place. Au sens propre, président Félix Tshisekedi à la barre. Parce que ne vous en faites pas, vous répondrez de vos actes un jour. Lorsque vous êtes parti infiltrer les M23 AFC, l'ordre a été donné par Félix Tshisekedi. L'argent a été décaissé par le président, c'est-à-dire sur ordre du président Tshisekedi. C'est comme ça que Gilles Massoua, Libébi et autres vont adhérer dans les M23 via le Rwanda et on le présente au cordon Nanga. Libébi devait être là pour l'Équateur. Le Gilles Massoua, tout ça va fond, ils vont aux cartes. Mais comme Nganga so ata formé moi na pesa kanyon so touté AFC M23 va bomber parce que c'était trop suspect pour eux. Mais ils leur ont fait confiance parce que la personne qui les avait ramenés là, c'est mon ami. C'est la raison pour laquelle Bozoyoka, entourage de John Tshibangou, ils ont cité camarade Nanga. Pour être mis sa camarade Nanga na tricage na bino. Bino ne moutou bosala qui est tricage. Pour être mis pas Nanga tout et tout. Parce que, à Kansa que Bozoyana Moutema, il y a solo comme des vrais révolutionnaires. Je ne le citerai pas maintenant, je le citerai dans une autre vidéo s'il accepte.
Maintenant, aujourd'hui, quand on dit que John Tchibangu, Azana Bato M23, va message est ça. Mais, la personne qui a ordonné la mission, c'est le président de la République. Comment on arrête Freddy? Mbongo wana Oebimaki sur ordre du président de la République. Freddy part récupérer l'argent. Et d'ailleurs, John Tchibangu lui dit, a épicé que Mbongo wana sokosu, toropé sa camarade, au camarade nangana, on a cité à Wate. Yé a Zouate. Bisomoto Zouango, Tokabola. C'est comme ça que Freddy, quand il part là-bas, on met la main sur lui. Donc, ne venez pas dire ici, au sens propre, que Tchibangu a contre rébellion. L'infiltration de la rébellion a été donnée par Félix Tshisekedi. Ah. Bon, moi, même, je vous donne des scoops. Bon, on va un traître. Je m'en fous. Vous n'avez pas été loyal envers une personne qui a vos secrets. Le secret le plus lourd. Bref. Maintenant, au sens figuré. Mais, président Tshisekedi, toi-même tu sais que ce qui Christian et Jacques Bayo Kanakana Tchibangu, c'est parce que Christian et Tchibangu ont des copines en commun. Ce ne sont pas vos femmes, ce sont des copines. Ok, au bois qui m'a obimi, ok. Bobandi rando à cause des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Nazoya rando makasi, notre page à moi, the game is back. C'est là où je vais commencer maintenant à mettre tout, parce que, eza page à moi, pas bilo qu'on a obéta mikolo, est tellement lourd. Quel que soit le sens que Christian Tshisekedi et John Tchibangu, c'est tripature pour les filles. Et que ce soit que John Tchibangu a récupéré qui Yasmine, ou abandonné maintenant Jacques Ouazaki, assistante à Jacques. Vous vous rappellerez de Yasmine, la dame qui entrait, qui a montré comment les portiques de la présidence s'ouvrent, Nandera Alexandre, président Césarak. Voilà, c'est la secrétaire, c'était la secrétaire de Jacques Tshisekedi. Elle sortait avec Jacques Tshisekedi, mais entre-temps, elle sortait avec un cousin très proche du président Tshisekedi. Mais à Zoko Sakatmana, Dieu merci. Yo Yasmine, yo Bandou Dieu merci. Hein? Vous n'avez pas peur. Dans tous les cas, aujourd'hui, les députés du Kasaï central, vous avez manqué le couille pour demander une audience au chef de l'État. Vous avez fait ça avec tout le monde. Vous n'avez jamais eu de couilles pour affronter. Les députés du Katanga, quand on arrête les leurs, ils partent voir le chef. Les Banyamoulins ne sont partis voir le chef aux États-Unis. Vous, on arrête les vôtres. Vous êtes là comme des orphelins. Comme Bichadjila. Biandekelu Bidjingi Biloua. Vous, les députés, les sénateurs du Grand Kasaï. Particulièrement du Kasaï central. Je vous cite ici, Olivier Kabea, John Kabea, Tchela Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, Makawa Fachi. Vous ne pouvez pas aller pour le problème du général John Tchibangu parce que vous ne voyez pas que le mal est en train de venir. Babi Misebachi est une résidence surveillée. Moi, John Tchibangu m'a fait beaucoup de mal. N'a pas essayé de contacter Félix, avec Félix un téléphone, avec mon téléphone. Mais quand Félix l'a reçu, sur rendez-vous sur mon téléphone, il m'a donné mes infos. Il a bouffé l'argent avec les Wilson qui se promenaient avec lui tous les jours. Les amis du président, mais qui n'ont jamais présenté le président, même le numéro du président. Je pars en campagne électorale. Je demande si l'argent, je t'envoie dans 2 jours. Il n'a jamais envoyé. Campagne de gouverneur. Je pars, je le vois avec ma soeur Nadine Kassam. Je te donne l'argent. Il n'a pas envoyé. Je suis en prison, je suis très malade. À ce moment-là, Félix accepte que je parte à l'hôpital, sur ordre, bien sûr, de Denis Nyakeo. Il me faut 28 000 $ parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es en prison et que tu vas aller dans un hôpital cher, tu dois donner la caution. C'est entre 25 000 et 30 000 $. Moi, il me fallait 28 000 $. J'ai appelé John Tchibangu demain. À ce moment-là, le sang coulait. Je manquais de ça dans mon corps. Mais je suis restée une guerrière.
Merci au chef coutumier. Tu vois, vu que tous les ans, moi, quand j'étais arrêté, chef coutumier se sont levés. Hein. Mais quand Zouma voyait, personne ne parle. Hein. Chibangu, Boamoune, personne ne parle. Hein. Bolia kana batute. Moi, Denis, du social, on a kana batu. Dans la dernière année, on a poussé votre poisson là. Les députés sénateurs du Grand Kassai, levez-vous. C'est ça votre travail de vous battre pour les vôtres. Les directeurs généraux du Kassai central. Prenez rendez-vous avec le chef de l'État. Sinon, nous avons mis la République. Nous avons mis en poka, nous avons pas en poka. Bon, tu cas polele. Est-ce que tu connais bien? Ce que, Miss Vac. Dédicace spéciale à mon ami Mohamed Radjabou, le boss de leur boss. Mohamed Radjabou. Est-ce que, bon, attention, ça va? Mohamed Radjabou, le boss de leur boss. Camarade à Denis du social, il passe à Nanga. Tozo que nango bien, toro déstabiliser mbokana au calme. Toro déstabiliser moutou moko morotim, bako sila. Allez, bisous, bye. C'est Denis du social depuis Kigali dit. Lisette Kabang, attention, ça va? Lisette, attention, ça va? Il paraît que moi, nao, alangaki akufa nakacha moutou kata on te publier. Mais wana zaïnon kajosha. On n'a encore rien fait. Je salue Sandra Moudimbidi, depuis les États-Unis, Gisèle Bouissima. Tous les révolutionnaires, Yannick Tissola, portefeuille magique dit, le révolutionnaire le plus pur. Voilà. Allez, bisous, bye. Avant que je n'oublie, si John Tchibangu n'a pas voulu donner le message, le téléphone dont l'état-major demande qu'il y a les conversations entre Félix et lui, moi j'ai les conversations. Au nom du peu de secret de la République que je peux encore garder, sortez John Tchibangu, mettez-le en résidence surveillée. Sinon, je vais sortir la capture d'écran. J'ai tous les messages. Tout. On me les a envoyés. Là où le téléphone se trouve, il n'y a que moi, lui John Tchibangu, on m'a tout envoyé. Bolingate, conversation à président. Na John Tchibangu et Malibanda. Et puis, nous avons tout au bas infiltré FCM 23. Les dissensions internes naissent du fait qu'il n'y a plus une sorte de focus immédiat, il n'y a plus une sorte d'engouement, il n'y a plus une sorte d'effervescence des villes et des localités qui sont prises. Vous êtes maintenant là, calfeutré quelque part. Il faut trouver des mécanismes pour faire exister, coexister certaines ambitions, certaines frustrations des membres. Du coup, il y a des dissensions et même des antagonismes qui naissent au sein du mouvement. Et ils estiment donc qu'aujourd'hui, l'AFCM 23 est dans cette hypothèse-là. Donc, cette thèse-là soutient que Willy Ngoma est même mort avant. Moi, j'ai discuté avec des gens qui me disent « Pero, il est mort avant. Willy Ngoma est décédé avant. » Parce que Willy Ngoma était en totale contradiction, était en froid avec les gens de l'FCM 23. Babomie, Balatisi Angochi Seketi. Vous allez entendre ça. Babomie, Balatisi Angochi Seketi. Barwande, Batoana, Babomi, Willy Ngoma, parce que Willy Ngoma a se la quitter de Babomi, ma gloire, Paloukou, etc., etc. Et d'ailleurs, ils disent que techniquement parlant, militairement parlant, on ne peut pas croire que Tshisekedi ait la possibilité, la capacité de faire décoller des drones à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller bombarder les positions où se trouve M. Willy Ngoma. Donc, cette thèse-là évoque un problème interne et parle d'une élimination liée à des dissensions et à des conflits au sein de l'FCM 23. Voilà. À côté de cette hypothèse-là, des ténors de cette thèse-là, il y en a ceux qui sont aux antipodes. Ceux qui disent que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Moi, je vous donne les faits. Et je pourrais vous donner ma position. Je pense que ceux qui estiment que Willy Ngoma a été assassiné par les gens de l'AFCM 23, que la mort de Willy Ngoma est un assassinat camouflé à un bombardement de l'AFC, ont tort. Parce que les éléments en possession démontrent que Willy Ngoma était bel et bien à Goma. Willy Ngoma était bel et bien à Goma cette semaine ici. Les gens l'ont rencontré à Goma. Voici les informations.
lobi na pasi otalinga oseki opekisi ngai kolela ekasolakaki nga okomika nzoko yebaki ozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka José o méchante mama ya bawole o lobi na pasi otalinga oseki opekisi ngai kolela ekasolakaki nga okomika nzoko yebaki ozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka José o méchante mama ya José bobule osali ngai mabe ngai matie nasomba ndeko na mboka nini obaninga nyonso moto na ndeko na ye José osilisinga lolendo Voilà, bandeko balandi to suki awa pour la deuxième session à Mukula Lelo, Botikala Malamu. On se retrouve un peu plus tard, peut-être dans la soirée, ou faute de temps, on peut se retrouver demain, mais si on a l'élément de Rouillat, spécialement pour la coupe Sabino par élément Moussoussou. Nous sommes en train de continuer de fouiller en ce qui concerne Kodja, il y a Maman Blanche, la affaire aux opposés, Pasteur Marcelo, la famille Kandolo, famille biologique du côté père. Il y a Maman Labisso, Blanche Tunansi, on va revenir. Mais bon, partage à Capia, partage l'émission. Yo Moudota Labisso, ce qu'on a sur la copie, ça, Benga Bisso, au Pessaliso, là. Ce qu'on Bengi Bisso, au Zubisso, te, comme tout Moussamate, Tikila Bisso, au Dieu Alisso, na Otoko Betengo, Kakandego, Lingito Betengo. Ce qu'on Lingito Tanga Combo, Tokotanga Combo. Ce qui pour boy, Tanga Combo, Tokotanga Combo, te, ou te font Kunaka, Ndengwana. Ne ratez pas, lobby na Tongo, Yaya, beaucoup de solo, ya Kafu. Mwana mobali ya bato abengisi mwasi na Kinshasa nzoka mwasi yango asi abala azana mobali na bana babeti kop na mobali na ye na famille ya mwasi ke kende poto so komi poto obengisa ngai mwana mwasi akomi na poto asali ba dega ya kusakana te muto abengisa kiye bakangi na kokanga ba apere de presque nyoso lisolo ya somo ya tokobeti yango lobi na Tongo. Allez, merci à la grande équipe de compagnie, merci à Claudine Laris-Pelende et Winnie Laris-Pelende qui nous ont aidé du côté de la caméra, merci à Miguel Laris-Pelende et Joseph Laris-Pelende qui nous ont aidé du côté de la lumière. La régie numéro 1, c'est Chris Laris-Pelende et régie finale bien sûr, et la coordination était assurée par Mamarina Laris-Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap et tchara. Aussi bien limeti pembene ça c'est papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.